Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour la grande famille des mamans BBC. Bonjour Nabino, bonsoir. Ici que les hommes et les bino partout dans le monde. J'espère que non, vous allez bien. Bisopé par la grâce, n'alba toujours. Que la grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, beaucoup de temps, nous avons aimé vous partager. Bon début à mois à juin. Bon début à week-end. Et surtout, joyeux anniversaire na bandeko nyonso o babotami lelo babotama elamu botama elamu na bino nyonso botamaki lelo le 2 juin. Alors bandeko toza na film na biso tozotala na Belle Vie Télévision na titre ya La vie de Tegra. Hier, tobandaki déjà premier épisode. La grande famille. Voilà. Na premier épisode, ndenge na talakiango. Ceux qui n'ont pas briefé. Premier épisode. Bon, mon accueil. Film na biso oya La vie de Tegra. Et kozala na ba émotion ebele. Et vous avez des émotions et vous avez des tiraillements et donc na moni que non ils a filmé moko o vous avez problème sur problème parce que c'est pas facile côté la teaser côté la réalité mususu total qui lobby franchement famille libota l'imposition na osenga bino franc bosa nini bo zala wana to zala ebele pour na la filmer. Oui, nous savons tous que idéologie ou encore nani nabiso oui, idéologie nabiso famille libota eza focus sur Belle Vie Télévision. Oui, total ba filmé mais ozangisa biso pété to ya pe ko sala ba émission ya ko telemela pe bandeko mususu o bazoki nango kitoko te parce que za ba maka mususu ke za na ngambu ya peut-être ya famille libota buzo bezala ke belé malgré que no biso to yaka ko défendre na ko finga te. Nga na yaka côté les mela ba antivaleur bato bazelaka ke no mama bébé ça ya ko finga na ya na ko finga te pardon bolongola nga na ligne wana parce que bolongola nga penza na ligne nga na yaka penza ko tele mela ba antivaleur liko na ngona tout type bordi ya ko loba ke no bongo te. Alors film na biso ya La vie de Tegra na yoka déjà moi passi na motema bomoni titre na nga bomoni photo ya miniature na nga bomoni bayaya na biso mibale o baswa disant ba comédienne. Ceux qui n'aient pas la analyse sur bato mibale oyo non comprendre était les artistes comédiens. Est-ce que moyen ezate penza ata ministère ango ya culture et art abimisa ta ba condition moko boye banani moko boye po yango lisusu te tozomona avec nos artistes, chose grave na oyo mama oyo tumba muto abanda théâtre na Tokyo lo bakeno abanda ngo na CD na ba cassette na OCC pe ko répéter en oté mais tala ndenge abambani na selelo na bana o ba ye lobby o peut-être ba okyo benga ye koko abambani na c'est vraiment ya inani tumba ya Gabi. Est-ce que ozomi tala tate ozotala ta mwana na yo wana soki gaita soki nani te na ba bêtise ozo sala vraiment. Bon aimé vous partager la grande famille film na biso total il y a La vie de Tegra to bandaki épisode wana lobby namoni
namoni publication moko boye ya Tegra nayoki yango nayoki vraiment bon pas si comme tel te mais et révolté nga lisusu ya koloba ke non biso batu o tolobelaka belle vie malgré il y a les hauts il y a le bas malgré il y a ba réalité ezebele biso ba o toyaka mpona kolobela belle vie tobimisa ba image na biso ya koloba ke non toza famille libota tozala pembeni tozala vrai pembeni ya Poutine toyebaka toujours ko fortifier vie ya ba réalité ebele ezoleka na vie na ye parce que c'est pas facile au moins on dirait bazolinga ko intoxiquer mokili mobimba ebima pembeni ya belle vie on dirait bazolinga ko intoxiquer batuko baboya belle vie azala isolée qu'elle soit seule non toute la publication ya Tegra lobi eloko moko boye taki vraiment très profond na publication na ye la publication na ye alobi mama je sais que tu as connu plusieurs musala na ndenge moko ya bien mais non jamais bimisa talent na ye les trésors que tu as sur bimisa ba talent na binoté donc ba inspiration na bino banzo bima na mutu soki peut-être alati boye inspiration na bino bimeli wana croiser tes jambes inspiration na bino. Aujourd'hui on parle d'une Tegra qui sort de nulle part. Tu m'apprends chaque jour tout ce que tu me demandes en retour, c'est le travail. Vous Hollandais, tout ce que tu me demandes en retour, c'est le travail. Donc Tegra azon dima ya koloba ke non, tu n'as pas croisé tes jambes. Tu n'as pas croisé tes jambes, tu m'as accouché. C'est-à-dire que non, Belleville n'a beauté dans le monde, il y a cinéma. Waouh, très profond, hein? Très profond. Tout ce que tu me demandes en retour, c'est le travail. C'est des travailler, pardon. Tu es le canal par lequel Dieu a décidé de passer pour donner un sens à ma personne. Ce qui est na batum sous ou bavanda qui na belle vie. Tout ça nazolinga juste ka pona ko booster bino. Ya to ki nokota la film oyo, il y a la vie de Tegra. Elle a publié nani oyoyo na page nae hier après publication il y a premier épisode. Alobi yango bien na olobi lango te pona ko flatter yo. Elle reconnaît, elle vient de nulle part. Poutine elle pouvait aussi ko kangaye aboya ko fungula. Yango mona hermonga pe na ka mutema pasi ya ba réalité ele kaka na nzela ya Poutine. Ezana ba mikolo o ba leki kutu Tegra. Ba yebana kité, ba leki kaka na makolo yango ya belle vie, ba yebani lelo ba komi ko finga belle vie. Aux yeux de tout le monde, tu as taillé mon talent. Aux yeux de tous, je te dis merci. Les problèmes viendront parce qu'on est humain. À chaque fois que tu auras mal au cœur, souviens-toi qu'il y a des personnes qui t'aiment pour celle que tu es. Pour vous comprendre la grande famille. Ça fait mal. Tu verras que tu vas te dire que et ça la paix artiste mususu o ba lobi pasi ya komona batu o mama o biso tozana elelo azola kisa biso musala mais ba o pe ba lekana awa wa lelo ba kei bazo finga ye. Oui, à préciser, nous sommes des humains. Mabe pe zalaka. Mabe pe zalaka. Mabe pe zalaka. Mais réalité, et ce qui n'est qu'un n'engé, ce qui n'est wana, on n'en peut rien. Tozo ebate ce qui ba artiste. Bazolinga ba bomande belle vie. Et lobi ata mama étoile yemo kwa lobi ke non. Belle vie a okufa lelo te, belle vie a za Siméon. Natali publication autant on attend yango na vandi. Biso toza bato moko boto bulaka.
otali boye mbala moko comprendre que non eza pe na bato mosusu bazovanda kaka eza pe na bacomédien mosusu baovanda boye baoregrete na oyo nyonso ezolekana na monde ya bacomédien. Bandeko, c'est pas facile. Yango tikaka babamba Belleville mabanga. Mais biso bat o totalaka. Tozo eba combien Belleville azo formé batu. Tozo mona pe tozo tozo tala tozo mona tozo yoka. Ya sikezate. Ya koloba keno Belleville akangaka batu. Elle peut être peut-être jalouse. Ya koloba keno bana oyo na formé lobby. Même pas jalouse, jalouse c'est trop dur. Mutema pasi wana ya koloba keno bana o nga na formaki lobi ba mankenga. Aza mutu tokyo loba te keno aza mutu te o soki aza na mai na makila te non mutu ça fait mal. Ça fait mal. Mais lokola elle est appelée ya kosala eloko wana aokyo kangango te il faut kaka continuer. Pour la réalité nyonso Belleville alikani nango na monde na bango. Belleville pouvait peut-être kokanga batu mususu na fongolo na bimisa ote. Mais aotala musala nae, il faut ebima kitoko. Elle n'a pas le choix, elle doit former les gens. Il faut bato azo travailler na bango, ba travailler na bango, ba fongola eloko ya zolinga, fongola bango, ba pese eloko ya zoluka. Alors parce que azo zo salaire nae kuna ezate lokwa lelo tozo mona na ba église, ba pasteur au moni mutu azana don ozo bloquer don na wana po ebi ke no don na ekutu elekina ya yo tamsu ya yo za makiona bande ko ngal botika ya botika sko Belleville et pas na c'est le contraire na ba pasteur po nini parce que Belleville il faut musale monana musala ko sala ngoye moko te faza na bato. Ce qui musale po emonana, il faut beta, il faut former batuana qui toko makasi, ba pesa. Oyo lelo to komi biso nyonso kaka Poutine de l'écriture. Ngana obenga susu Poutine te akomi na phénomène likolo. Et na baki c'est le phénomène parce que ya union c'est comme phénomène. Ya union c'est comme phénomène, ko tambola na phénomène. Koloba na union so phénomène, abwaka boy phénomène, azonga boy problème, siko to bengi ka phénomène. Yango somo na famille libota nazo senga biso total la filme. Total la filme. Il y a la vie de Tegra. To ke ne ko découvrir viango eza ndenge nini. Parce que na kati ya filme wana Tegra mama na ye eza Belleville. Ta photo na che wana toye basuka na bango ko zani po ba se retrouver boy na balabala. Boyebi ke no photo na okokango te na otala déjà ndenge tokotangisama ya miso na film oyo botaka Poutine siko ndenge azalaka nanu soki alobi ke no akota na ben ya kopesa bato motema passe ya kolelisa bato ok sous ce pas Tegra wana pesko azwa injection ya mama na ye ebebit ebebi donc c'est-à-dire na film oyo tokoyoka motema passe moko dio ya Poutine nanani na Tegra bandeko eza ya kobeba donc to bongisaka ba mouchoir ya kopangusama ya miso po to kolela pour façon basi basimbanyana c'est ça qu'on se retrouver déjà na balabala na bifunda eza qu'on se retrouver na balabala te na bifunda sûrement alors to bongisa déjà ba papier ya kopangusaka déjà na visage da biso po to kolela awa. Aimez partager bandeko, bo aimez vous partager, babon de bi à semaine, babon de bi à mois à juin. Vous avez bien nazo pesa ba mama na biso nyonso ya Londres bambote, ba mama na biso ya États-Unis bambote, ya famille Libota, nazo pesa ba mama na biso ya Belgique, Allemagne, Italie, wapi susu wa kokomelanga te ala bi mama bebeso biso dobi biso otangi biso te. Partout, place union sur famille Libota, maman union sur famille Libota. Vous avez déjà que non, événement est allé 7. Les deux déjà tous les 2 dans 5 jours. Alors événement est allé 7. Événement est allé 7 à ne pas manquer déjà. Bah place union sur ça déjà. Donc ça les a déjà full. Plus d'entrée, plus de consomme billets.
alors bozo ba déjà que non événement wana ya les 7 mère à cause ba onyo so ba soma ki billet bozala déjà wana et ko sala bien. Très bientôt, donc le 7 juin 2025, na Belgique, un grand événement de charité, de fraternité, avec la fondation ISD. Soirée de charité. De charité. Soirée de fraternité. De fraternité. À l'occasion, il y a construction Mounene Oyo. La fondation ISD ezali ko construire Nabibwa pour naba orphelin. Yango Bazako organisé ce 7 juin 2025 na Belgique. La fondation ISD, Maman Charlie et tout le moment de Belgique. Basangani pour Bassa Elabiso soirée événementielle. Et voilà, un événement remarquable, extraordinaire, monumental qui va se passer dans la Belgique. Le 7 juin, à 18h, la mise en place terminée. J'ai fait l'appel à tout le monde. Bateau nous sommes de bons cœurs. Bateau nous sommes un cœur en or. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Voilà. C'est un don que Dieu donne. Voilà. Voilà. Tout bien biso nyonso. Ba oyo nyonso. Ba maman, bilenge, bana nyonso. Tu as participer. Babi ba place est limitée. Tu as participer à un dîner de fraternité. Voilà. Babi tu participer à un dîner de charité. De charité. Bateau nyonso baza la charité. Bateau nyonso nzamba pesa motema yakokaba. Un cœur en or. Un cœur en or. To bengi biso nyonso. Ngai na kozala parce que le 7 juin na Katia Belgique, je n'ai jamais manqué à cet événement. Voilà. Venez nombreux. Bino bateau nyonso bana mitema malamu. Bino bateau nyonso boninga ka kosunga. Babi to sunga ba orphelin, to sunga ba veuve. Pourquoi pas les enfants de la rue? Tobingi biso nyonso. To ya tellement ébélé, moi je serai là. Fondation ISD, toutes les mamans, basangani, babi baza on a déjà prête boyamba biso. Appelez déjà na numéro oyezana se bo sala ba réservation na bino. Boya ébélé, to benga mi poto sunga, to sungana. Ba place est limitée. Voilà. Très limité. Vous avez déjà réservé déjà ma place Nabino. Vous avez un numéro où ils juste là. Au bas de vos écrans. Ma surprise, ils ont tellement ébélé. Ma concours, ils allaient. Bilo kako gagné, ils ont tellement ébélé. Sans oublier des cadeaux. Voilà. Isali. Boya tellement ébélé. Kolia, Omena, Isali. Pourquoi pas tous ces pélés et le mot? Dîner à volonté. Parce qu'ils ont dîner de charité et de fraternité. Merci. Alors, le 7 juin, déjà dans 5 jours. Dans 5 jours, et voilà quoi. Bah, on qui billet, bozala zalawana. Et ça a bien. Bobo la poutine. Voilà. Bozola dans la grande famille. Alors, tout côté ce qu'on a l'isolo na biso. Tous à la discrété, tout à la filme. Bah, oh, batala qui filme. Il y a les chemins des caotés. Bozonga boke kotala. Pour filmer ana penza et dendi. Mais na film na biso tozota to banda ki lobi la vie de Tegra bandeko. To matisa ba vie na film oyo to zipa oyo ya les chemins des cas makamu to sali na les chemins des cas yango te. Alors, na ino na lobi ke no amonika batinde linga vidéo oyo. Ngana zo comprendre te congolais congolais aza penza complexé congolais aza mutu moko ba incompréhension congolais aza vraiment mutu moko comprendre te elamba o Poutine alataki na mariage ya Major Bisadi di mariage yango kutunga na lingi yango atate na olo baka vérité mariage moko yeka kolukela bato ba problème. Donc mariage na penza na ebité ce que zaki mariage moko boye na ebité. Après mariage na makambo e bimi na mariage wana mais non laisse tomber. Est-ce que roba na Poutine alataki zaki mabe? Toki pa itozonga. Toki pa itozonga soki ka ezaki mutema mabe te na jalousie.
Ah, bokomi ko zwango bosaleli yango tina théâtre. Bande ko botala ta niveau ya Gabi oyo tumba o. Na ebite mama soki aza ndenge nini Bande ko ndenge tozalaka boy tolalaka tolamukaka tant que nous sommes des humains, tant que tozana na souffle de vie, nous avons des problèmes. Muto ko sate awa lobi ke no azana problème te. Biso tout. Bomoni suka ya problème na biso na samo. Lorsque ozaka kana samo yoyo, tozana na ba problème. Tanyo soko ko sala 50 ans na samo yoyo, okozanga ka problème te. Ato sali 90 ans, okozanga ka problème te. Naina loba ke no tozana ba problème. To lukana ba solution ba problème o tozana ngo ke no ya koyaka kolata ka mutondire likambo bosani ke no yo pozana ba makambu na yo, ozana ba problème nanu ya ba santé, ozana problème ba makambu ebele, ozo sorti out te, mais ozo welela ka koya ko sala ba gag moko o eza yango te. No ba bandeko vraiment franchement Boketi na ko salela robe ya Poutine gag. Siko ou alors nous? C'est quoi les messages na katiwana? C'est quoi les messages na gag wana soki bino bobi bengi ba éducatrice ya masse? Yango no comprendre les sous-souté ba monde nango ya ba artiste oyo. Non comprendre nango te. C'est juste ka mutema mabe kaka nde sali ke non bozwe lango pe boke. Et puis batongo o ba osali lango ka gage batu o ba vandaki na sama ko la belle vie ba liambongo ya belle vie. Soko tali ba de dame oyo ne bazana ba problème na ba vie na bango. Kane na uti koloba a bandeko, nous avons tozana ba problème, nous avons des problèmes. Mutata moko ta ko tombola loboko bi kinonga na zana problème te lokuta. Soko tali ba yaya mi balo, bazana ba problème, ya ba vie na bango. Maintenant le bazui solution nango te, mais ba okende ko sala makambo mususu o ezo non yebate. O mususu ça za femme mariée. Donc na mobali pe azo appuyer buzo ba ya boy. Tala atabino moko. Yabiso Poutine asako mine mannequin kuna problème ezate tozela ka ba malanda ngombe balanda. Boko fingela biso ye makolo poussière netinga mama BBC. Nde na olinga makolo angwa makolo etonda bongo. Biso ba makolo na biso ndenge za bo misisa la emona na ka misisa makolo etonda na nde bo finga ngo poussière. Eza passé Donc inspiration ya ba comédien comme soki kaka Bellevie ala tiboy inspiration na bango euti wana. Bellevie alobi boy inspiration euti wana. Bellevie atamboli boy inspiration euti kuna. Bellevie asali boy inspiration euti kuna. Siko tozo kende wapi na bino ba comédien. Bozo mema biso wapi. Inatika nanga komona ba complexer lokwa bato te Bozo complexer mon collègue na bino. Or, bino nyonso boza na ba capacité ya kosala le meilleur. Bino tout boza na ba capacité ya kosala le meilleur. Mais comment est-ce que bozo kokangote? Bokomi bokota na Bellevie télévision mabe boz lekaleka na ba page ya bato ya YouTube ya Bellevie mabe bozonga boy na page ya Bellevie ya TikTok ou nani ya Facebook mabe. Donc bo luka ka place il faut ka bozwa matière parce que c'est Bellevie. Parce que c'est Bellevie. Bo se moke na robe eza kozanga soni robe a Poutine eza kitoko makasi eza kutute ke non parce que non naza famille libota non e bima ki kitoko azaki unique na modèle na ye
pour ceux qui mutupe ayebi kolata te mutu aza makolo poussière mutu aza netolo baka ke non aza diable siko bolandela ke nini parce que bozo la te bozo pe mate vous êtes là kaka Poutine belle vie na oyeba te botika nga na bingi ka phénomène mama o penza phénomène mais nzambe apesa ka belle vie wana makasi a continuer na ko inspirer apese mutema munene bitumba na eza kaka kioma écriture. Ce qu'on a mini choyo, Belleville a commis inspiration ya bato bagag. Bo imaginer. Bato bagag inspiration na bango commis Belleville. Tout ce que Belleville a ko sala ta lati na mini choyo commis tina elamba Belleville. C'est o commis likamu susu. Suko bino ba éducatrice à masse ou encore ba éducateur à masse. Bozu robe bolati, c'est quoi les messages na communauté? Na robo Belleville à l'attaque. Na lelo monde oya lelo o bazo tambola alati atiki nzoto nyoso polelo mutolu nyoso polele libumu nyoso polele tolo nyoso libanda. Ya wapi ya bien. Le temps ya bino soi-disant ba éducateur et ba éducatrice à masse. Bo éduquer ne ba jeune fille bazo tambola mabumu polele ba tambola ba tolo polele bazo percer bazo sala ba BBM ceux qui ba BBL ceux qui ba nini yango bo mona ngo te ya koloba keno eza na ba risque mboka na biso Congo bozo mona ta bozo ba inspiration belle vie wana sazo azo éduquer masse azo ko interpeller kutuna gouvernement ya ba réalité ezo leka na mboka na biso. Donc eza pas si pour la bino pour vous kaka inspiration moko boye kaka ya mboka il y a beaucoup de réalités na mboka na biso netinga nga na yeba na ngate ke non na ba frontière yango ya bangola kuna nzoka ke non ba policiers ceux qui ba soda ba sala ka ba viol wana tout ce que nous avons vu na film ya nani il y a les nani le chemin des cars nga ezaki on nige Belleville fongoli nga bi ah bon de ba réalité les kaka wana. Nga pour moi na yeba ika ke non ndenge ba barrière ezalaka ba réalité mususu ndenge ezalaka et tout mais tant comme likambo ba viol likambo ko yiba bato ba mbongo nga elekeli nga makasi eza makambo ezebele na mboka na biso. Congo yango wana biso kutu touti koyamba pasteur moko autaki na kini yango na banayi komona na te après 4 jours nazaki na 4 jours nazaki te à partir de vendredi samedi dimanche tozaki na pasteur moko toyambaki autaki Congo pasteur docteur Silas na ebite so boyebi boza na otchela bino kutu imaginer tokena kozo na otchela bino na BBC mpo bomona te pour nazaki un peu trop prise. Déjà zozonga lelo il fallait que tu ça une émission lelo mais ba contretemps mboka na biso wana Congo wana eza na ba trafic moko boye André ya kindoki tozo ebate soki eza mitukane et ça la ka ba trafic na soki eza ba cercueil soki eza ba mitukezo uta na ba monde à ténèbres trafic moko boye o comprendre trafic wana te. Docteur pasteur ana toke ko zoye na aéroport tozuye na aéroport ti toye totiki na nani na hôtel place tozuye là qui est hôtel azo kamwa lebi mama tu conduis ozo kumba mutuka boye lokwa mobali lorsque tu soko komi na Congo est-ce que tu peux conduire au kumba ngabité na okumba na Congo te vika ndenge na mona bato balela ka trafic ya Congo na ndenge na mona kana babalabala na okumba te. Mais je me rappelle 2 ans 3 ans passé na Kineki Congo nazaki na Lubumbashi na koka kité donc muto azo kumbanga na za na kati ya voiture muto azo kumbanga nazaki kaka na ba cri na kati ya voiture nazo crier kaka nazo crier façon bato bazo kumba na Congo façon ya ba frein façon bato bazo fingana na balabala donc je ne faisais que crier kaka boy na sutuka na kati ya voiture na okumba na kinité mais eza ba makambo ebele boki ko sala bino bato bo duka bagagi na soki ya buzoba bo sala wana Congo na bino wana c'est un problème ya ba trafic. Bo interpeller gouvernement. Pourquoi boza plus na ba fertilité? Bo interpeller bo créer loko moko bo ya trafic na Congo. O ezo sala soni.
mupaya uti Congo eza te ke non ayembala liboso na Afrique du Sud ayaka déjà koma ka ndela ba Jobour kuna mais ana ville na biso a Durban atika okoma te parce que amonika moi ça zokumba te atel mboka na biso vraiment ça ne va pas nini ezozanga na Congo si bo sala ba gag si bo sala théâtre bo sala film bo koma pona trafic bo interpeller gouvernement bino boke kozwa ilamba ya Belleville nde boye na gag c'est quoi les messages? C'est quoi les messages? C'est quoi les messages? Alors, nga kutu na Congo la koka kokumba te. Pasteur on a dit moi au Congo je na koka te. Je ne peux pas. Mais elamba, ndiko nga nazo tuna tangu bozui ya gabi yo bozui yo tumba bozui boye ko sa yango. Siko message nini bo pesi communauté. Yango mamo ya gabi oyo nzambi na ngai. Aza penza mutu azaka na mayele to azana mayele te. Ok ko se plonger na bana moko ya mike, bana moko ya mike nde ok ko se plonger po obanda ko sala ba buzoba. Likambo kaka ya kaka parce que Belleville a travaillé ka er moko abengaka Karine Amado na Belleville télévision nde o mutema pasi. Ye Karine Amado na tournaka et pas si la ukate. Mais na mona ke pe pas si la ukate te. Bon comme na ngana nsoki Karine Amado jouer ke pas si la te. Pour ceux qui pas jouer ke pas si la, mais kuna pe filika kasite, tombo kakasite. Bana o lelo zo sangana na bango zo sala na bango ba gag pona ko sala ba buzoba ya ko sala ba mokeri moko boye. Au moins te que non eza bana o peut-être baza bana mo balinge ba bandokolo ba ke non nga idole nanga ezaki ya Gabi ngai na sepela kana ya Gabi boye boye donc bazaki bana moko boye il fallait ba peso respect na minute au respect zo kende wapi bandeko bon aimez beau partager s'il vous plaît aimez partager hein? Tout solo là. Boke ko kamata nani robe ya Belleville bo saleli yango nini bo saleli yango gag na tunite message eza nini message eza nini bomoni ke no bato bazo saka na siko na bato na bino ba abonné nde boza na problème franchement. Vous les abonnés, vous avez un problème. Pourtant, vous avez la bouzoba. Vous avez la bouzoba. Parce que ça la raté, makambo to mona. Makambo to mona, ça la raté. Yaya moko penza, yaya moko ya soni. Donc ata respect à moi na yo ezate bato yozo jouer na bango. Si fallait nde moi na yo ndaba na ko jouer na bango. Bato bosa na bango buzoba. Si fallait ta bana na yo nde bana ko moi na ndaba na ko jouer na bango. Dommage yo moko maman ndozo kende. Ko jouer na bana wana. Lobi so ki pe baye ko sa lelo gag. Olo banini.
tambola na mokili omona makambo franchement. Ah bokomi kozwa pe ba photo ya belle vie ndenge azosala na ye ki manekina kuna soki manekina soki modéliste soki nini kuna bo bandi ozwa ba photo na ye bo otsangisa yango na belle vie na sila po esala nini. Belle vie aza naturel Poutine apakolaka produit te makolo wana bozofinga boomona yango te keno eza ya kotonda penza ya kitoko bien o bofinga wana bozaka mitema mabe franchement bozaka mitema mabe pardon bozaka mitema mabe bokotia sila wana na belle vie kote taya ta bino moko pourquoi bolingo fingisa sila pourquoi bolingo fingisa sila biso tudetayaka na biso te nga nayebaka ke no mutu nyonso azanga défaut te parce que nzambe atikala kokela mutu nyonso tu te 100%. Mutu tu na sa moyo azala na défaut na ye mutu tu ata Beyoncé ndenge aza na défaut na ye ata Didiston nango toomona la fierté ya Congo ya mboka na biso azangi défaut te aza na défaut moko. So mona lelo bato bakoma lelo kokina kosalaka ba BBL ba makambo ebebe eza pona nani pona défaut mutu tu nzamba kelaka mutu nyonso 100% te 100% te jaja mutu nyonso azalaka na défaut. Mais lorsque bino bobimaka bozoya sur les réseaux sociaux koya kofinga ba défaut moko boya kofinga c'est comme si bino bozana ba défaut te nga elekela nga belle vie de nature azara déjà naturel asimba produit te nzoto ne nyonso mwindu azane mutu donc po moko boye donc hey on dirait yebaka na ye lelo tala batu ba produit ndenge bebisi batu tala batumba on ndenge bakomi on dirait yeba penza Ange Michael ayebaka penza pour façon produit ezobeta bato attendons maintenant ba bazozwa ba injection bazozwa ba injection pour na ba teinture pour na ba commencer penente au mona bato ba komana ba bandeko ça tout ça c'est eza ba biloko moko ya bino bato bozosala ba gag bozwa bata ba inspiration ana bo salela bato ba filmet ba injection 10 ans liboso 20 ans parce que eloko nyonso balobi eza naturel te ezalaka eza eloko nyonso eza naturel te ezalaka toujours na conséquence nyonso o eza naturel te ezalaka toujours na conséquence. Maintenant dites-vous lelo tozomona na ba TikTok na ba influenceuses ba ke kuna ba osa ba publicité ba ozwaka ba injection soki ya taille soki ya ba teinture soki ya ko glow skin soki ya ba nini nano botité nano balité mais ozwaka ba injection wana conséquence à l'injection des années qui si kaka non ya ba kisi otomelaka tout le temps komelaka ba kisi ce que ozomela ba kisi mingi plus tard et komemelo problème peut-être ya ba rein boye bien ngote ba médecine ba médicament tomelaka yango ezalaka bien ce que ozomela ba kisi mingi yo za déjà sous traitement melaka ba kisi parce que tout excès nuit ba lobi yango. Alors, ezalaka bien au compléter peut-être na mai mai eza na citron o citron na kati o melaka po ebomaka banani wana ke ne kobebisa ba rein te ke ne kobebisa ba foie te. Ce que bo imaginer siko lelo to omona ba jeune fille ba kozwa ba injection kozwa ba injection à partir de ba veine ba deko boyebi ke nota ona otala na bi nzambe nanga ce que bino bato bosalaka ba gago oyo bokoki osalela ngo ata banini te bo interpeller bandeko bokomi kokende kozwa sikoyo nani choko ya injection yesu nzambe ya kopakola nano esali makambo ya kopakola kaka libanda bo esasi sikoyo ya kati bato ba makasi bokomona efe nango lelo te batumba oyo bayeba ikeno bakoya komona ba efe o bapakola bachoko moko on dirait babandi ata kobaka tala lelo place basuki bakomi kosokola bilongi na masanga tika
babiso nyonso tosimba to pakola chance totiki boye pa eske tozobongisa yango na ndenge moko boye keno ezonga normal eza te keno tozalaki bamwindo ya bamwindo no tozali biso kaka batentira bien tokoma koregrete eske pourquoi pas bosalela yango neti yo ya gabi oza mutu moko boye fala tokoma filme ya vie na yo ti il fallait mpenza osala filme ya okoma filme ya vie na yo tu ignores ta propre vie mais ozolinga kaka kolandaka bavie ya bato eza pasi mpe mawa pasi mpe mawa bainconvénient ezangaka te bainconvénient ezakanga te na eloko nyonso eza naturel te bainconvénient ezangaka te boki ozwa inspiration nango te bosala nini boza wana bomona kaka eloko te Bellevue asala boye te likambo bokomi tina bilamba na ye bela Poutine ye oza mpenza phénomène mama oza mpenza phénomène mama namona nanga boye te pardon olembi penza bosa soni vous les artistes vous faites la honte bosa penza soni ninga bozalaki na ye esimbi te akipaka bino te atalaka bino te atangaka bino te donc mpo na ye peut-être boexistaka mpe lisusu te mais bino bozokoka kobosana ye te nde eloko ezolekela nga bino bokoka kotika kobosana ye te na bavi na bino likambo yango nini c'est grave o penza robe de la gloire omoni na miniti oyo robe de la gloire bino nde boonyokwama bino nde bosala nini boonyokwama sans pour autant le savoir boonyokwama Bellevue aopesa bino badevoir moko bozalaka wana bozala penza kaka wana Bellevue aopesa bino badevoir bino na miniti oyo na bino biso nyonso toza wana kaka Bellevue aopesa biso badevoir po ezalaka te ezalaka te du jamais vu natika komona te elamba alati eza mabe me biso tosepeli nango biso bafamille libota tosepeli nango ya bino nini sikoyo C'est malheureux pour vous, hein. Bref, la grande famille n'a comme n'a pas chité. Ya motu ezaka keno tozala scotché sur Bellevue Télévision. To continuer kota la film na biso ya la vie de Tegra. Totala likambo yango kozala nini.
vie à Tegra et Zala et qu'on s'est passé nini na filmé Oyo. Tozala ebele. Bandeko basomaki ba billet déjà les 7 déjà lobby ouais, dans 5 jours Poutine déjà au Kita. Là c'est confirmé parce qu'il faut payer à paiement. Botalaka ba ses courses depuis après Kakanani Showbiz et voilà. Et donc aussi c'est reposé. Alors famille les bota bozala wana ebele pour na Poutine na biso et ça vraiment biso bien. Focus toujours, c'est bon quoi. Merci na bande konyo so bazo soutenir biso de près et de loin. Merci na ba message na bino tozo zongo. Malgré tozo répondre na retard, mais du moins tozo tanga après tozo ngeli bino. Merci pe na bande ko o bazo ko benga. Nzambe nanga apambolela nga bino. Nzambe nanga abombela nga bino toza toujours wana focus quoi. Alors, bref, la grande famille na komi nanga na suka. Et là, on a kosenga to longa na distraction. Ceux qui filment koti to zalawana, boyebi bien. Ah, déjà ndenge filmer koti boy. Bah, créer pour tout côté na distraction. Alors, tout timba déjà. Parce que déjà, filmer na biso oh il y a le chemin des cas au pado. Tout peut ça qui est meilleur na bisoté. Alors, tous à la focus quoi. Je vous aime bien la grande famille. Babon de bi à semaine, babon de bi à moi. Bisous là-bas. Bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.